simplement et rapidement en ligne sur vendez votre voiture. Voilà, bonjour, Bandeko Nangai. Bonjour, Bandeko Nangai. Esika Bozami. Bolimbisa. Na bandela lisusu. Hymne national na biso. Voilà, Bandeko Nangai, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend, Esika Bozali, Kolanangai. Il y a des bolombo greffier international, il y a peuple Mokonzi, peuple souverain. Naye poto solo la muke, Bandeko Nangai. Po mboka na biso tanke tozali na kati ya bulu yeke tanke makambo ya malonga eza kosalama te na mboka wana aussi longtemps que mboka na biso ekozala occupé pe ekozala réduit na valeur na yango par rapport ya batu oyo bazako konza mboka wana nako. Bandeko na ngai, vouloir ou pas, biso babundeli ya mabele wana tokolemba te, nous allons continuer notre lutte jusqu'au bout, jusqu'à la victoire totale. Yango wana bandeko na ngai etindaka biso toloba butu moi tozana batu ya maboma na mboka wana babebisi pe bandeko na biso ebele babebi surtout na mboka lokola Kinshasa. Trop de quinoiseries, trop de bêtises, inconscience il y a haut niveau. Donc, bazoba bazali ebele na kati ya Kinshasa wana. Yango wana bandeko na ngai, bino batu bolanda ngai. Merci na bino, merci na John Mobiala, merci na petite sœur propre, Hélène Makolo. Merci na Marius Bayende Kombo Elengi. Merci na honorable et déshonorable Alemboyo Yamama Gimboyo, le Sako. Merci na Fizon Kamba. Yamama Lidi, merci na Clément Likele, merci na Bokechu Wayambo, Général de Gaulle, puis merci na Commandant Iso, Eunice Banze, Béatrice Lokwa, merci
na Mama Déboulonné, ya Déboulonné TV, Mama Mongala, Maserati Kipavita, merci. Na balandi nyonso ya Bokoto TV, sans oublier Bob Mabata, Ize Matumona, merci na Jean-Louis Mundele Bangwandi, merci na Roger Lokombe Bamokande Bale, merci na Maman Lydie 2000, merci na Mama Kenny Yamusoko, merci na Bino Banso bandeko nyonso oyo bozali awa pona kolanda ngai lelo na ye lisusu tosola moke. Voilà, donc merci d'être là en tout cas. Merci à vous. Nalongana lineti pona respect na bino et pona respect ya bayebawa batu oyo bauti kotika biso na oyo batika biso na ba oyo bauti kotika biso lokola petit frère Leki Christian Malanda oyo auti kobungisa molimo na ye na mboka République démocratisée du Congo. Monguna ya mboka ya peuple Félix Tshisekedi l'a piégé et pour l'exécuter par la suite na batu na ye batu ya mababe batu yo mitu eza kosala bango malamu te bakabi mboka pe balingi batu balobela bango te batelemela bango te. Alors bandeko na ngai toza obligé toloba kaka, tozali obligé toloba kaka. Alors tango biso toza koloba ba inconscient ba inconscient oyo baza kotonda na ba stade de martyrs pona ko applaudir, ko soutenir ba démoniaque, ba sataniste lokola ba Moïse Mbiye et les autres là, ba Mike Kalambai et tout ça, ba toyo baza ko kosa bango na ba pasteur na ba pastour na ba paston oyo baza ko kosa bango na nzela ya losambo comme s'ils étaient proches de Dieu, ba représentant ya Nzambe na mokili, mais peuple wana, peuple congolais, un peuple ignorant, un peuple perdu dans le brouillard, dans le bruit. Bayebi et loko mokote bazako sala. Peuple moko ya bafana kwiti, ya kokumisaka batu, ya kobetelaka batu maboko, bato yo bazako boma bino, mais vous continuez à les soutenir et à les applaudir. Vous vous rendez compte de cela? Toloba, tolobate. Ceux tolobi, tobimi batu ya mabe, tobimi ba jaloux, tobimi ba haineux, na ba kombo tout, oyo ba taliban ba pesa kabiso. Et ba taliban c'est qui? C'est quoi? Ba taliban, ce ne sont que des chiens de Pavlov. Les talibans, ils allaient bafanakwit, batu oyo bazali en grande majorité d'origine Luba. Mais parmi eux, vous trouverez aussi les Bakongo, les Bangala, lokola
Japir Beba, bangala lokola lisanga bonganga bona batu bangala baza ebele bokomona batu ya bandundu bazali lokola bamboso André Kimbuta, ainsi de suite. Donc, les talibans, ils fanakwiti. Les fanatiques aveugles. Bangonde, ils ont salé là, occupants. Misala tout, nambokawana. Pour les accompagner à continuer d'occuper notre pays. À nous faire du mal, à faire du mal au peuple congolais. Mais batongo, bataliban, na biso na bango, nous souffrons pareil. Toujours souffrir ndenge moko. Mais baza bato yo mitu e beba bango. Ba cerveau na bango. Bakaba yango na mama na malata. Bakaba yango na ba Etienne Tshisekedi, bakaba yango na ba Félix Tshisekedi o aza guru na bango tilelo oyo. Et la sorcière, maman na bango malata. Oui, Marius Bayende, merci beaucoup. C'est bien n'engé au côté. Voilà donc, bande konangai. Félix Azamona yali babé. Tolubaka na bino banaka Azamona yali babé. Ako bongaka jamais na vie na ye. La preuve est là. Ma preuve yango yo palpable. Ezomona. Oui, évidemment. À réussir bakuna et tout. À réussir bakuna et tout. C'est-à-dire, naïna maman naï malata. Tout ce qu'ils ont voulu faire ou avoir, c'est d'arriver là où ils sont maintenant. Mais de quelle façon? Au bakomi. Wana biso tout oyebi yango. Na moyibi, na baventure, na tricherie, na trahison, na makambo kaka ya mabe, ya sorcellerie, ya kindoki, ya koboma batu et tout ça. Et puis tolobaka yango biso na peuple mokonzi. Bango mibale malata na mwana na ye Félix Tshisekedi. Bango batu baboma Etienne Tshisekedi. Bango batu ba etufa ye. Parce que bien que bango tout dans la famille balandi tata na bango na ba tricherie na ye, na ba trahison na ye, na ba biloko na ye wana, mais papa wana lokola alingaki na ye pe ba azaki na ye kokima ba responsabilité. Bango pona bango il a fallu kaka bazwa. Je parle par jalousie à Maréchal Mobutu, par jalousie. Il y a nenge mboke banaiko kene na tango ya République des Zaïre. Bango balobaki faut pas ça là tout. En éliminant leur papa, bakoma la place au bakomi. To ebibiso na ndenge bakomi na ndenge ya mabe. Na ndenge oyoke politique esengi ndenge wana te ou démocratie esengi ndenge wana te. Bo bakosi batu na démocratie donc ba démocrate hein. Po bato yo basali ke mboka na biso ebeba, ce sont des sociodémocrates. Il y a ba américains, ba États-Unis tout ça. Bango bato basalaki tout. Mobutu, le maréchal Mobutu akoya pour ba memela biso ba tout rwandais comme quoi que baya ko instaurer démocratie dans mboka na biso parce que il commençait à dire que le maréchal Mobutu était dictateur. Mais on est resté 32 ans avec le maréchal Mobutu. Bien qu'il était qualifié de dictateur, mais on n'a pas vécu pareil. Marius Bayende témoin.
Bino bato bozalaki. On n'a pas vécu pareil comme maintenant. Nous étions un État respecté partout dans le monde. Alors, voilà, donc excusez-moi, j'ai regardé une voisine qui me disait bonjour. Voilà, donc Bande Konangai, moi na zonga na sima kuna ezate. Retenez ceci, on a eu Sabino Lelo. Libabe, otobengi, obalabi libabe, est une malédiction. Il faut tout zonga bazaïroa. Et l'on a eu Sabino Lelo. Nous devons, quoi qu'il en coûte, redevenir zaïrois. Na molimo, na makanisi, pe na nzoto. Il faut tout zonga bazaïrois. Na bitumba. Ndenge to bunda awa. Biso to bunda comme bazaïrois. Ndenge to bunda awa. Donc, moutounyons à reprendre conscience. Mboka wana, kombo nango Zaïre. Yangona to matsaba drapeau ya Zaïre. Awa na ambassade ya Belgique. Yangona pe lelo oyo ndeko na biso Christian Malanga ake kufela kuna na Zaïre, na nini na Congo. Na République démocratisée du Congo. Na kombo toujours na drapeau ya Zaïre. Pour leur dire, pour leur signifier que nous sommes des Zaïrois, nous allons redevenir des Zaïrois. Bien que les sociodémocrates, les Tchabiso, les Bongo Labiso, Tozonga, Congo. République démocratique du Congo, qui n'est même pas démocratique. Il y a Lelo Oyo. Toute la malchance du monde, toute la malédiction du monde, nous tombe au-dessus de nos têtes. Vous vous rendez compte de cela? Bamboka nyoso ya mokili na mbula oya lelo na mikolo yo ne souffre pas comme nous les Congolais. Tous vivre malédiction moko ya munene, et surtout que nous avons à la tête du pays une famille maudite. Il y a Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est une famille maudite, une famille sataniste, une famille démoniaque. Mais, beaucoup de monde ba Taliban, bazana sena bango, bazako kumisa bango, tala sikoyo. Coup d'état yotiko salam. Coup d'état, na ndenge oyo salami, ba coup d'état ezalaka bongo te. Oyo comme soki la énième fois, il y a Félix Tshisekedi, il y a kolukaka ba solution, mais na ndenge ya mabe pour se couvrir. Parce que il est incapable de tout. Incompétent, incompétence notoire. Que et salamana noté. Batouba comment vous regrettez Maréchal Mobutu. Vous vous rendez compte? Batouba comme même qu'on regrettait Energimen wana ya Kabila Kanambe. Oyo aboma plus de 15, yena pas croire gamé baboma plus de 15 millions de Congolais. Mais vous vous rendez compte? Nakata Kinshasa wana déboussolés qu'ils sont. Les loyo ba monique ba passe wana komeli bango. Ole ya ko telema, to telema ensemble pour régler les problèmes une fois pour toutes. Mais bazako senga Energimen ya Hippolyte Kanambe azonga. Parce que passe les Kéliban. Colia passe. Transport passe.
courant passe, mai passe, nyonso passe, et lesquels bango, comme ils bango. Mais au lieu à côté les mains, bazali ko implorer na Kanambe Kabila Azonga. Félix Tshisekedi, yangana umoni biso ba oyo moko na biso bakomi ko kende ko luka na ndenge ya ko luka ya ko bengana Félix oyo azali étiquette marionnette paravent oyo azako salela ba Rwandais na ba Ougandais na communauté internationale oyo azako pesa bango tout tellement qu'il a échoué tellement que parcours naie trajectoire naie eza imbibé pourri na banzela oyo ya leki ezali tellement démoniaque que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il essaye de faire va dans le sens contraire. Il y a réalité à Mokili. Tout Wazako Sala, Oyo Sazako Sala, peuple Azako souffrir. Plus, encore plus. Tout ce qu'il fait, c'est la désolation totale. Yamuna balobaki loko ya moyibi, eloko ya lokoso, ya mabe, esimbakate. Mutu ya libabe, azali kaka mutu ya libabe. Banzela oya leki, nini akabite. Yemoko Lubakango, qu'il a tout donné à Paul Kouagame. Après ça na Ouganda ya Museveni. Condamné Ouganda, condamné par la justice internationale de payer 10 milliards de dollars. Naba Congolais ya Kisangani. À cause ya crime de guerre et crime contre l'humanité ndenge basalaki yango nakati ya Congo ndenge babomaki batu banini tout ça guerre de 6 jours ba condamné pour bapesa et Félix Tshisekedi tango bapesi pouvoir sans pouvoir ou bapesi na Hippolyte Kanambe jugement est comme na suka ba pesa bambongo et ba futa bambongo ye accueilli pa ya Museveni pour lui dire non monsieur le président ne payez pas tout cet argent là, cette somme là, pesa ngara 325 millions à la place de 10 milliards. Mais malgré ça, mais Museveni wana tilelo baza toujours bango na mtuara babati banilotique babunagana ba masisi banini babotoli yango banana simon. Ce sont les Ougandais bazo travailler na ba M23. Donc Félix akabi nino ya kabite na Uganda akabi banguna kilomoto et pas ya jugement ya or akabeli banguna au côté ya jugement ya pétrole koyo bazako nduka mikolo akaba na nini na akabi na Paul Kouagame usine ya transformation ya raffinerie ya ba or akabi na Museveni na nini na Paul Kouagame ba site ebele il y a ma matière première rare. Félix akabi tout. En plus de cela,
akabi ba mboka oyo nyonso tozako oyo ba masisi ba mboka belé oyo ezala maboko ba ruchuru banini oyo na maboko ya M23 kaka po atikala wana et il continue à le faire auti ko kabela susu Macron ba français pour ba exploiter ndenge ba exploiter déjà pétrole ya Mwanda na bangolais ba exploiter sous pétrole ya Ouganda et tout ça bango wala kaka il faut ba cartographier les sous ba site où ils ba minerais na kati ya Congo pendant que les autres Africains ont tout refusé à Macron et l'ont même chassé. Mais Félix Azopé ça tout. Mais bozomonake malgré ça peuple congolais alingi était mutu alingi azate en dehors yaba bandeko na baluba en dehors yaba taliban baluba na je précise bien baluba o ya idepest parce que baluba nyonso to kwa kize bangote mais baluba o ya idefes majorité ya baluba ya idepest et puis majorité ya baluba na Kasai et surtout ya Bambujimai bangonde bato ba soutenir diable wana ya Félix Tshisekedi lelo oyo bandeko na ngai azui tout Félix a tout manigancé 5 ans eleki a sali rien o ba bloka ki o Kanamba Kabila bloka ki oh FCC bloqué, oh Intel doit bloquer. Derrière tout ça, il est toujours en train de cacher son incompétence. Lelo Oyo a sali tricherie énorme, a sali fraude massive. Mokili mobima bamoni ya ndenge bazotambusa ba machine à voler des élections na bandako na bango ya famille politique na ye IDPS ya famille na ye biologique ndenge bazotambula bango partout à se faire voter ye moko na 73%, 73%. Akoka même match même 99%. 99%. Merci Roby d'être là. JR Kumbirene, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît. Donc, à quoi qui me matcha n'a pas pourcentage à ligne. Parce que, l'élection, on a, et ça qui l'élection m'a truqué. Bah, ça qui a encore ma faveur, là, pour, atika la kakawana. Parce qu'il sait, vous savez quoi? Il sait très bien que, Makambo et Félix a sali, na Congo. Personne ne le pardonnera. Moutou a pardonné Félix Azate. Si tu biso baoyo. Kombo na ye, liwa. Félix Kombo na ye, na famille na ye, bako disparaître, bango tout. Bayebi. Donc, ils sont obligés, il est obligé, soutenu par sa famille biologique et politique, de ne rien lâcher parce que ce qui a tiki, a yebi et pas yarosuka. Félix Tshisekedi. Akabi tout ce qui peut. Il nous a trahis jusqu'à l'os. Et il n'arrête pas de trahir. Continue à trahir. Peuple congolais. Tu vois Sabino combien de fois. Que Moutouana ne fera rien pour nous. Donc, c'est quelqu'un à mettre hors d'état de nuire. Et il faut le faire dès maintenant. Et l'oko yakozé là, est athée. Et l'oko yakozé les athées, Cécile Abiamimana, le sakonayo. Boutouko la Félix, bah géo yazako sala. Excusez-moi. Félix a obligé à se cramponner. Parce qu'il a tout. Il a tous les atouts. Rien ne lui manque.
Malgré tout le bagage, Azan a pouvoir sans pouvoir. Oui, effectivement. Azan a pouvoir sans pouvoir. Bah, pesa y pouvoir te, ane locoté. Mais, Félix veut rester là. Parce qu'Azan, il n'a plus d'autres endroits pour aller. Il y a un Sarabino, depuis la vidéo, na Salaka. Sarabino, ok. Notre pays est devenu un pays de criminels. Donc, tous les criminels du monde viendront s'installer là. Ceux qui ont tekikaka battu, ba Félix, bazalawana. Bango tout balingi basala ba kingakati na ndenge na bango. L'autre là, il a fabriqué, il a créé son kingakati. Félix aussi va faire pareil. Yangona Félix a télémeli likambo yako changer constitution. A télémeli likambo wana yako changer constitution. Vous savez pourquoi? Parce que il veut nous prendre, nous le peuple, il veut nous prendre en otage. Alinga zwa biso peuple en otage. Alinga zwa biso en otage, tout bougété. C'est pour lui l'unique solution. Yako zwa biso en otage. C'est-à-dire, il faut changer constitution. Et puis constitution, on a la vidéo. D'ici le mois de juin, à cause ça, la constitution, pour son avantage personnel, et derrière lui, pour l'avantage de sa famille, biologique et politique. IDPS, na ignosalité na bango. Boyo Kango ya bien. Boyo Kango très bien. Félix ne va pas arrêter cette démarche parce que Nenge Azali Wana, Jacques Njoli, Mbata, Bango, Basi Basali Yango. Donc, ils ont dit que Sala Yango, et ça coûte, Luke la Mindonde, pour dire que Baling va changer. Pour prendre nous, prendre Bissot, pardon, en otage. Et ça qu'il faut qu'on va changer le Mibale. Le président de la République, dorénavant, va avoir un mandat, de 7 ans, renouvelable. Non plus de 5 ans, mais de 7 ans, renouvelable. Et puis, deuxième chose, plus important encore, et qui seront dangereux pour nous. Le peuple ne sera plus souverain. Dorénavant, d'ailleurs, tu l'auras déjà souveraineté. Mais avec la constitution de Félix Tshisekedi, nous allons perdre totalement notre souveraineté. Il y a peuple. Tous à la source. Tous à la droit à voter par suffrage universel. Tous à la droit à voter directement dans les urnes. Tout ce qui va nous rester à faire, c'est de voter les députés. Le député, pardon, nous allons voter les députés parce que lui, il en a déjà. Il a quasi totalement la majorité dans le Parlement. Après l'élection de Salami, il y a le Koutaou. Il a nommé que des députés de son obédience politique. A nommé Naye Kaka, majorité assemblée déjà, Balouba na Balouba. Plus de 250 à 260 Balouba. Sikoyo Baksa Sikoyo. Mosaïque wana yaba. Les autres talibans, yaba Mboka, yaba Bikolo Msusoka, Jean-Pierre Bemba, yaba Mboso, les autres machins et tout ça. Félix Tshisekedi, il a une majorité dans l'ensemble, dans le Parlement de plus de 470 ou 80
députants et sénateurs. Donc, à la majorité, à peu près, il y a 98%, il y a des députants. Il y a des sénateurs. Il y a Yemoko. Vous vous rendez compte? Alors, c'est une majorité, wana. Mais Azo Lukasusu, malgré la majorité, wana, aujourd'hui, il dit que il est bloqué. Comme bouc émissaire Yassika, c'est la Constitution. Ce n'est plus FCC qui bloque, ce n'est plus Kanambe Kabila qui bloque, ce n'est plus les autres là et tout ça. Mais c'est quoi il est commis la Constitution. Or, cette même Constitution, elle a été défendue à 99% par comment il s'appelle encore? Par le fameux Mbata. Le fameux Mbata, où il y a vice-président de l'Assemblée. L'Assemblée, il y a voyou, il y a politique. Défendu par lui. Et alors, et qu'est-ce qui se passe? Les lots, comment vous contestez à moi? Vous voyez très bien que Félix est en train de chercher encore plus de pouvoir à son avantage. Il cherche encore plus de pouvoir parce qu'il n'a aucune légitimité. Tellement que Aïbi va voir le peuple, a sali dit n'importe quoi. N'a pas élection tous les cas, 2023, le 20 décembre. A sali dit n'importe quoi. A sali chipotage, a tricherie wanana ne monanate na mukili. Aïbi kazali illégitime. Nenga tambolaka gauche, droite, partout, bah voyage kili. C'est juste pour aller chercher la légitimité moko, il y a international. Mais, azoka yamote. Et comme il est illégitime, ils ont pris la décision de profiter de tout ce qu'ils ont fait, de cette majorité. Il y a corrompu, il y a député corrompu, nommé. Oyo bazana ye na kati ya nini po ba concocter constitution wana ya bandoki ya miyibi po ye atikala wana encore des années à partager pouvoir na aucune autre institution. Donc pouvoir est à la absolue yaye. Donc rêve na bango nenge bazalaka komuna Maréchal Mobutu nenge azalaki rêve na bango ya baluba ya famille Tshisekedi ezalaki kaka bongo yango bozomona tous les baluba, bon pour ne pas dire tous les baluba, mais baluba, tous les baluba ya IDFS, IDPEST, ils se sont dit c'est le moment ou jamais. Donc, voyez baki, vote, soki, to se faire, peuple, bobimi li bandate, parce que le pouvoir est dans la rue. Félix, ce n'est pas pour rien qu'il est en train de créer des choses à gauche, à droite. C'est quoi, et tindi yesko, abana ko boma batu, c'est quoi yo, polele, abana ko boma n'importe quand, n'importe comment, nenga vutu ko boma, bandi ko na biso misusu oyo bazo beta bango ba masasi à bout portant na kati ya orbor na bango nenge abomi Christian Malanga nenge aboma ba wazalendo une centaine de wazalendo nenge azako continuer ko boma nenge abomi depuis plus de 5 ans ali wana lelo oyo akoza la bomi déjà taba 2-3 millions de personnes auto yibite maboko pembe. Donc bandi ko na ngai, nous ne devons pas nous laisser faire. Mutu ya libabe, mutu ya malédiction, ya nengewana, ne peut pas
continuer à être au sommet de notre nation. Tala makamzu à Salah, ici Mbarate. Tala coup d'état. Tout va comme décortiquer facilement. Facilement, ça ne demande même pas beaucoup de temps pour nous réfléchir, pour nous raisonner. Il y a que coup d'état salami. Vous sentez directement qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Coup d'état salami. Batouba Koufi. Quelques Batouba Koufi. Balingeba a tenté la vie il y a soi-disant président de la République. Mais vous voyez les gens vaquer à leurs occupations. Pas des comment est-ce qu'on appelle ça? Pas de couvre-feu, rien du tout. Pas des sorties médiatiques. Il y a ma ministre de la Défense pour nous voilà, le pays est en danger et tout ça. On a failli faire un coup d'État à notre soi-disant président de la République et tout ça. Pas de sorties médiatiques. Il y a ministre, il y a intérieur. Au contraire, tout ministre de la intérieur à permettre que concert ya Moïse Mbi ebe tabanango kutu bango kutu akena ba concert donc babiloko on n'a même pas le temps d'aller tout analyser ou machin. Il y a même pas quelque chose qui empêche aux gens de réfléchir autrement pour dire que c'est des choses invraisemblables. N'importe quoi pour couvrir mutu na bango kokumisa guru na bango nzambe na bango. Nous tendons vers la fin de ce régime. Donc, pour Nabiso, année oyo ekosilate. Année oyo esilate bandiko nangai. Makambo oyo po to silisa yango, il n'y a que vous, le peuple, binofobo telema. Peuple congolais et surtout binobana ya Kisasa. Arrêtez de faire vos conneries inutiles. Remettez votre conscience en place. C'est maintenant ou jamais qu'il faudra faire quelque chose. Il faut qu'on se débarrasse de Félix. Ce qui va tirer les bangos. Ce qui va tirer les bangos temps. Au moins, il y a minito. Le lobby. Bako lamoko. Moni mbalamoko. Mbalamoko. Et loko, il y a bloqué bango, ana. Il y a pas problème na bango. Interne na kati ya parlement. Mais, lelo. Boutou ya lelo. Tina tongo. Bon, moni teke ba voter, Kamere. Kamere a commis président assemblée. Kamere a commis président assemblée. Et Kamere c'est qui? C'est un Burundais. Asa Congolais. Bozomo na nenge Félix ça continue à trahir. Kamere a commis président. Et lelo lobby. Bokomo na sikoyo. Na ba voter na bureau na bango ya assemblée. Bureau na bango national et assemblée ba vote basali ba vote bango wana ne batu bako bango bende wana batu bako faire voter bako lexa loi wana pona ko changer constitution ndenga na mana yebisa bino banakala d'ici le mois de juin. Préparez-vous à descendre dans la rue pour chasser Félix. Mois de juin. Le koloba monito telemeli bango na nenga mukete. Merci beaucoup na Alain Bolochoa Ibola. Président, il y a Lèvons-nous et bâtissons. Merci beaucoup na grand travail aux Agosala, petit frère propre. Continuez Moussala na yo. Alain Bolochoa Ibola, on est ensemble. Boti kamasolo oyote. Bola la te, bola li sabango pe pongite. Félix Aokasake, alongi mutunyos. Mais akolonga bisote.
diaspora mobimba il faut telema. Faut to telema la tata oyo. Faut telema la bango. Mama Tatiana Osango, merci beaucoup. Continuez Bitumbarayo. Grâce Tumba, la Jimania TV. Bo continuer Bitumba. Bo lembate, bo continuer Bitumba oyo. Parce que Félix n'a plus rien à perdre. Félix, il s'est mis totalement en danger. Oyo azosala ba théâtre azosala. Mais pour nous, Bana Maréchal Mobutu, pour nous, Bazaïrois, pour nous qui sommes ici à l'étranger, na diaspora, le fait déjà, makila ya moko na biso, ya Zaïre, et quoi il n'a qu'à parler de la nation. Emblème na biso, ya flambeau, et koti na kati ya parlé de la nation. Du point de vue spirituel. Tout de suite au long bitumba. Donc, Amata, Akita, Adenda, Félix est appelé à partir, à prendre la poudre d'escampette. S'occuper à Kimité, pour te dire qu'il ne sait où aller. Toko kangaye, ako vivre, même sanction que l'ancien président de Libéria, Samuel Doe. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Tout le monde a makamba boite, bandeko na ngai, tout le monde a makamba boite. Donc, peuple congolais, Botelema, nous sommes ensemble. Botelema, il faut tout arrêter l'hémorragie. C'est maintenant. Toza bayuma na bangote, toza bazoba na bangote, mboka wana eza ya bango te. Mboka wana eza ya bakongo te, ya batabandundu te, ya baluba te, ya bangala te, ya banini. Mboka wana eza mboka ya Bazaïrois. Nyoso na kati ya Zaïre. Faut que teleme la bango. Félix doit partir. Immédiatement. Peuple congolais, on a eu ko yebisa bino yangwana. Kamna ko yebisa bino yangwana. Ne prenez pas ça à la légère. Tout élément lokola mutumoko. Soki vraiment tolinga pena mabele wana. Soki tolinga peuple wana. Tout à côté, ba divergence. Total à liboso. Total à liboso bandeko na ngai. Ce n'est pas pour rien to yaka awa koloba kobele labino. Voilà on a ngana yeb sabino lelo yangwana. Ne laissons pas Félix aller jusqu'au point où il va changer la constitution. Parce que bon monitango a sali tricherie na ba élection ou kolega il y a 2023. En tant que peuple, bo sali elo comme côté. To sali elo comme côté. Enfin, biso ba to sala quand même quelque chose. Est-ce que la communauté internationale a bougé à bouger? Non. Pour la communauté internationale ou les multinationales, c'est toujours bon pour eux. Hein? Et ça toujours malade pour la bango. Parce qu'ils ont des intérêts na katia mabele la biso. Ba intérêt ou les autres que
face à la Russie, bango bazala toujours na ba réserve. Il y a ba matière première rare. Où ils ont ça là que ba comment encore plus puissant. Militairement et économiquement. Ba ko sala ka ilo comme côté. Alors lelo oyo ce qui Félix a changé la constitution. Il faut toujours croiser leurs doigts et leurs bras. Bah, vous avez toujours des sengo. Il y a comme on a zoba moko boye. Idiot moko boye. Oyo, azo facilité bango. Ba tâche tout. Il y a qu'on récupérer ma belle nabiso. Par la balkanisation d'abord. Et par qu'on recélait la richesse nabiso, la matière première nabiso, tout facilement. Donc, bango pour la bango, il suffit que Félix n'a qu'à laisser basi baye bisa paye à travers frère naye Paul Croix-Gamé, hein, parce qu'ils sont des frères jusqu'à aujourd'hui. Bon, on a théâtre ba sala kawana te. Il est frère, ami et frère à Paul Croix-Gamé, à Museveni, à Hippolyte Kanambe, au Binobenga Kabila, à Macron et aux autres multinationales. À Zana bango ensemble. Yango bomona kanga ambassade ya Rwanda te kanga asala ba sembla kotinda bana na ye bana ba taliban ba kene ko yemba contre l'ambassade ya ba France ya ba Amérique ya ba nani tout ça mais lelo ye moko kaka ye moko akomi ko kene suna ba na France na ba ko yebisa Macron azonga ya ko azokumisa Macron. Donc ba de konangai il est grand temps de faire quelque chose. Ne restez pas en train de regarder, observer comme des spectateurs. Ah, Piapika Impani. Beau frère, merci d'être là. Partagez s'il vous plaît. Donc, Bandegonangai, un bonjour à Marco. Marco Kabemba, frangin. Donc, Bandegonangai, on a ego Sabino Yangwana. On a ego Sabino Yangwana. Biso toloba akaka. Tolobaka ba vérité. Et l'ingolo batek to yebitu. Mais tolobaka essentiel. Oye kogiko ko sala que nous puissions s'en sortir. Que to bima to zarabatu to reprendre dignité na biso to comme ba vrai zaïrois comme à l'époque. Pour batuba bana continuer batuba ba respecter biso banga biso ba respecter biso tous à la digne de nous-mêmes. Partagez énormément cette vidéo, je vous en prie. On vous demande pas grand chose. Partagez énormément. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tant que humble serviteur. Marie Bayende, Kombelengi, bon courage à toi na musala. Tokomi Mbalasima. Tolobi kaka, nenge tolobaka. Merci beaucoup. Partagez, partagez, partagez. Ah, Dédina Allegria. Merci d'être là. Merci d'être là. Continuez à partager. Claude Almeldia. Merci d'être là. Joe Moubiala. Losako, on est ensemble, on est ensemble. Faut que Bundela Mabele. Bon, c'est la terre. Félix a ça, aventure, balingo sala. Parce que, Alingi, a son pouvoir. Il y a un dictateur. Moutoua le banaï sur le côté. Yemoko a dirigé à Lokola. Mba pouvoir coutumier. Mandenge na bango ya balu bandenge basalaka. Mais azobo salaka mboka wana eza ya bikolo ebele. Eza kaka ya ethnie lubate.
ingeta tokomi mbala sima. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino.